moi na poto a combiné bureau musicien siko ça là eloni ça là bangulu ba yebele da bangulu nde bat ba masuko yo idéologie wana ki ya soko ba musicien na si a combiné ko lambela musicien mais musicien po ba yemba po ba bokai mais musicien qui na sima et la ba wemba bango to ba pauvre questeur ba dan ba volo ko bango to ba na sima et ba parisien. Donc, pendant que toi, moi, il faut parisien ça y est. Mais bien sûr, à cause de la jamais la permis de passer à dans le Tsunga. La vie.com et Zawana pour la montagne, tout le vie équipement monté, tout le vie et ça la partie privée. Na lina mettre les points sur les îles na bande comme sous na auto appel. Mais mission sous na biso de salarié za langai za la papigène za nanu diamant noir ma petite sœur na peso mbote. Tout ça, émission pour tout ça contre Moututo, toi pour Moututo. Non, biso so mutapesi droit naie. Et là, batu subiso de Lukaka. Nangina sa interview, so randimi, aleki interview. Mais makambo ya loba, ezaka ya ye. Ezate biso de tsaka maloba, pas muta loba, to boko mabenga biso boyambi mutu boy pona nini boyamba ka mutu boyete. Non, on est sous TFT, na ebité so bo mona onde ni mais to lobela fina si to sala le musala, to trikaka ni ba titre jamais tout mutalobi boy biso tie I O non. Biso toza wana pour musala sans plus tarder dans ça massa nanga papigen le meneur de général lobaka bambuta to na bossa noté maman Karine chomba na Bruxelles na beso mbote ve nanga Vincent Mubilanzila na beso mbote Nadid Badi banga na Bruxelles na beso mbote Jackie Elungu na Londres na beso mbote Jackie Elungu na beso mbote o na boka kaote na boki yo action za kotomofier plaisir à trop batunyo so balinga te dimola bana mombele na beso mbote le to beta solo vie na beso nyarkos awa nasi bomona naza entouré na ba prêtre mboko na moni vie na koko waya na moni vie na no konson na likembe et c'est un plaisir au coup dans ma vie en tout cas sans plus tarder pour la monde police parole te mbote mister bonne santé très bien na c'est permis comment là yo en tout cas merci Van alors c'est merci l'invitation na ngande ngondi biango vous avez d'accord l'invitation na ngande mais c'est normal on les amusa na yo soyez okutana biso ya pour tout solo et on a ces peines de présence na yo nengo ye kutuna biso makambanyere kos merci le donner tout ça moi journée moi il y a 2 mois wa to ko ça anniversaire na habité sur la quand anniversaire il y a fait un souvenir kos mina yo tu comme le 10 février 2018, il y a 23e anniversaire il y a Douanae. Voilà. Tout le 23e anniversaire il y a Yarkos. Donc, la février de Kouki et après la date le 10 février. Le 10 février. Donc, le 10 février, 25e anniversaire. 23e. 23e. Ah, pardon, 23e anniversaire. Donc, vous faites un appareil dans la salle de la voilà, vous faites un wow. Si vous avez place, vous aurez place, si vous avez beaucoup de preuves, vous avez place. Le quoi, si vous avez un petit mambo, restaurant mambo, après c'est une autorisation. Ce que nous avons fait à Nyarkos, consulter, il y a un restaurant et tout ça, comme la biso. Donc, si on a fait le 22e anniversaire, c'est que les gars, on a un anniversaire, moi, ça m'a pas. Et les gars, et les gars, on a dans OP, et les gars, Koko, en tout cas, merci à toi. Vous êtes gentil, vous êtes en amina yote. N'importe tout le monde, c'est pas dans la zone. C'était Ross. Vraiment, na pesio le sako. Merci. Le col yaki le kabiso tout sur le makamanya kos. Pour la biso makamanya kos c'est important parce que Nyarkos c'est qui mutu na biso. Hier ça laki petit mon ko to za ne chaque fois. Donc yona ye lek musika. Ngaze ko du camarade ba yana ye. Tanga ba camarade ba yana ye badra. Na meda. On a ba master na ngai to beta balle na bango. Et puis to beta balle ensemble. Meda yana ye badra na wemba. To kuta mpa Adrien to beta balle ensemble. Donc to yeba na kinengo wana. Na Adrien. Pour yé que mo ko pang. Ba grand frère na ba ko beta biso balle. Vous comprenez? Parce que biso qui pas grand frère na ye. To kuta Jules beaucoup il peut jouer grand frère na bango ya Nyarkos pour nous beta balle ngapi na jouer grand frère Nyarkos pour nous beta balle donc na katio momke donc so ekumani personnel il pas zaki camarade ya yana munene Nyarkos c'est petit la bisoti aya gileki mais à côté na cour des grands monde à
Tout un coup de grand, à partir du moment où on vit la musique, il y a le collé bandit. Il y a le collé bandit, à soutenir le bango, tant vivre la musique, comme Yann et Jules, à ça l'orchestre. Et on a y d'ailleurs tu as Vigile pour d'ailleurs tout là on a bandeni vous avez accès sur beta pas les précisément sur on a bandé 71 71 60 71 72 73 de ce lobby 71 mon belge 70 70 73 oui donc on a besoin de ça après année boya comment ce qu'on a posé après on a ñeko su ndagi liboso ay comment année na fin 78 dans la 78 ouais ni encore ça époque ay poto la fin a comment la mboka ni Italie France a comment la Belgique a comment la Belgique avant de monter la Belgique avant de monter la Belgique après ayeroya à partir de Belgique on a découvert un magasin il y a solo la place Claridge de Belgique beta mo lisolo ne de Saint-Germain de Préawa 8e arrondissement on est aquí ñeko sa na ikuna zo comprendre aza ko mona magasin à quel quartier moko chic kuna la Belgique wana no yo on a été c'est à partir de là-bas à découvrir qu'il y a solo l'ambiance elle est avant il y a à Paris Koudé déjà c'est la ça qui est que moko komi za moko betende zo comprendre donc hier à partir de Belgique ça découvert que le magasin où ils allaient pour na hier où il y a une guerre lata hier avec tant que boursier non avec boursier avec le ticket na moko d'ailleurs tant que cascadeur donc ça samba mo Belgique bon il pas couler la famille moko ils ont bien voilà ils ont normal bon tant où il y a à coupe na photo à côté na milieu ya musique ndenge nini to kende na monde lombango pour na biso à côté na milieu musique ndenge nini la musique depuis ça ça va na wemba avant ba bozi ba kester déjà que ça ba yoka le coller ba vivre la musique et c'est que pour kester na et tant que compositeur si qu'on a photo à yep sous à continuer sur mon solo même quand on a ça déjà c'est quoi c'est il y a tout nzembo nyarkos moi ceux qui voyez pour moi le banquier s'il te plaît tout wayo pepa ka tutu mbote na kata braza nyarkos na putu masolo se yayo ngana ye olelo wona za nzembo nyarkos apesika nguna bozi tout Marie Thérèse Bumba ayembela ine non ayembela tout congolais après sa ville ayembeli tout le monde a boire moi c'est copine ayembela qui avant na boise ayembeli yeso ayem na Belgique so ayembeli susu tout ayem susu Matebu Marie Thérèse Bumba abenze mi balé abasi tout na Matebu ona benze munayi uyi kutsaki malamu na kati ya mouvement ya musique comme wemba zalaki kona po yemba yazakene kaka parolier ayibike yana zawana azwa parole mande mona pesi yana ye yemo ndo ko mwanze mu bando somba nunu yemoko yemo ndo ko mwanze mu nunu yemoko wana ku tutoke ne gauche droite te yemoko nyego ndo ko petende mazate za yemoko nyakos tango ina poto bandi ko yemba esali ke nyakos a confirmer basali banzembo basala combien d'albums na poto nyakos c'est pas bien autant atami balimisa asali Matebu dernier coup de sifflet proclamation tour à vélo Kinshasa Brazza mboka moko ça met 4 5 bayebisinga na vila nga chamo photo tu na yo Victor Hugo ezaki nini ngana na poto te bon na yepete Victor Hugo ezaki non même Victor Hugo magasin ça kuna Francisco Sumalto kuna zaki magasin mingi to kende kuna kosomba costume sur mesure prêt à porter sur mesure OK ba jure na taille ba ça le costume na le Rwanda Francisco Sumalto on a place Hugo na pembeni ambassade ya Congo Paris 16e ti le magasin ça là non il a sauté ezaki na nfake effectivement magasin on est italien Francesco Sumalto il y a mutako tonga la rue à Maroc Francesco Sumalto
il y a que Tongla roi Maroc. D'ailleurs, tu as dit roi Maroc. Roi Maroc. Bino pe bo kinde kuna. Biso kinde kuna. Sur mesure kaka. Donc pe simbo on a yo ba selo la masi. Sur mesure. Siko bato bando kinde kuna ba ki ba prêtre o be za no pour normal. Mais chose na goût. C'est comme goût. Nous sommes prêts à porter. Nous sommes sur mesure. Chose na ba moyen que sur mesure. Vous comprenez? C'est comme moto. Merci Koko Waya. Est-ce que vous avez ba miani akoso kuta ba na kisa sate o apoto ba mina ye attaque 5-4 et ça ba malamu o ba za vie bien na o ba kufa. Ba miani akoso ba za. Belé. Ba fa ba mi, c'est déjà et comme les camusus. Ba mi c'est déjà famille moko boy. Ouais, ba camarade ba mi na ye za ko Guy Michaud. Guy Michaud nani? Michigan, azana sino na Lyon. Mister rien depuis que ça na poto ba côté na poto depuis que ça ba y poto ensemble. Guy Michaud Michigan. Tarou le Boangé. Tarou Boangé on doit que Tarou Boangé no. Il peut belé ça ba côté sur na poto. Ya misatu. To côté na petit papo. Et ben ça ba côté sur na poto. Bon sans compter mingi ba di hein. Et puis tant tu es na Congo na poto. Tu sais les connaissances dans la Mecque. Na ba Congo la Braza. La mec qui a peka vie na nga chamo photo de salaire passé bi senga zaki eloko mo président ya congolais ya Brazzaville asombela betidia. Ezaki non juste expliquer biso. Tigia le Bon ça va? Oui, ça va très bien. Na CP Livement et ça lion nini ko sala moi na yebi tout ko ben hommage bien ko beta lisolo ya vie na soni ya poste. Yo na nem ko. Oui. Ya zam ko na yo. Si mkola ya bambo de belé franchement. Oza moi souvenir na et belé même. Moi souvenir ni akata mi balé ça. Mes souvenirs il y a niaka bongai nebinaka depuis Brazza en 1976 bada bosuta avec Brazza na bakoko waya. Ndayeba yokuna après bon na 78 bon bagi sur na Brazza sima keki na yepoto. Bon na 80 na kuma yepoto. À partir de 80, on était ensemble. Hein. Ah, oui, donc, il y a beaucoup de souvenirs. Donc, les souvenirs étaient belés. C'est ça. Les souvenirs étaient belés. Parce que, n'a pas tout le temps sur le Komaki, et il y a un 5 morts de fossé. Les souvenirs étaient belés. Les souvenirs étaient belés. Bon, les souvenirs, donc, Moko, Nagoko Loba, bon, vieux Nyarka, Napoto. Mbalabasuna kinenda kunaye demain kuna yali koko waya na ville na 5 morts na 5 morts c'était un dimanche kuna koko même sokuna bon il fallait qu'on ça la petit déjeuner bon comme ngana bola mais yanga na sala ki maki auto mélanger na ba sardine na kati c'est pas donc ce soir le appétit vraiment on a fait de beaucoup voilà bon souvenir mon sousou na makama forme. Na ma forme comme avec do wana ba lika depuis mboka baba courageux donc na kata forme bango fo bazala autant on peut fonder pe religieux qui tendi biso pe tola ki na ba vieux na biso donc koko ndenge ali awa na kata Paris vous mona avec les deux leki à part Nyaka et là qui gaz kombe nanga donc nanga bakine gaz kombe donc gaz kombe alors quoi que trop ouais gaz kombe personnel il va ku fatika biso nanga ba Brazza sikoyo nga otone siko lelo présent bato ba survivant na kata monde wana voilà et ça lion ndeni ko mona image ko lobela masolo ya vie na ngati mais pour nanga masolo ya vie nanga Nyarka c'est naturel donc il y a des camouflés que il y a superflu donc c'est naturel donc voilà tout ça là enfin Mbalabo surtout ça anniversaire il a que 5 ans après 5 ans après 5 ans après il est à Koufa en 95 ce qu'on a 2000 tout ça il me semble qu'il y a tout rendre que au match il y a 5 ans après là qui na Paris kin oyo bako benga Pagadjuma na Paris kin na 11e na rue Amlo Paris 11e. Ouais, tout ça après l'équipe bané boto c'est la moi les sangana le café tout ça là. Après en 2014 tout ça là c'est que le comment comme néné to bien sur ba caméraman ba yaki ba de gauche à droite ba sur ba Chine. Ba na ba forme il y a
comme on est bien on est survêt batia comme pendant il y a nyakos mais belé pour la publicité naé cela ne veut pas dire que non bata nyakos bali bato ya Chine bala ta non il y a qui mutu dès naé asepelaki comme na Chine ali grand prêtre ali na bamboge bela bino na rendre ce au match na ndenge na ngai tout ça là donc à au moins 500 survêtements pendant kabla bato pendant image vient naé on a que en 2014 tout ça on a île Saint-Denis après église Kakana Saint-Denis après bon on a bossé tout ça donc il y avait tout le monde tous les grands prêtres il y a poto balaki. Pour ça, la cérémonie, il y a défilé de mode ou bien tant pour ça bon, tant que cela, on a ça défilé de modité. Il y a dit, bon, Batoubaye, la forme, après, bon, Lambi, Bozolia, Bozo Sorola, Bakota, Banze Maniako, c'est tout ça là. Oh, il va lire ça là, ma forme, on a donc, chacun a sa prestance, en fait. Voilà. Donc, pour nous, c'est vraiment cher pour nous. Bien sûr, pareil. Donc, voilà, parce que Nialkos a formé la Batuming Musu. Exemple. N'a pas horizon tout. Parce que Batuming Baya, Poto et Nakin, surtout Nakin, na image de Nialkos. Pendant Makambo, Utala Kitendi. Bien sûr. Bakos la Makambo. Oh non, il y a ça là-bas, ça là-bas. Ayama nzelo moko wapi cimetière ora na bomba hein c'est de l'autre mais ça cimetière en côté koko ya ndenge moka ko loba tout à l'heure que boyoka banzemo naye hein bon analyser ngo pour na comprendre que non qui était Niarka voilà merci Dozo koko tozo la question na biso ya Victor Hugo non c'est pas Victor Hugo so expliquer biso. Et si quand moi il vient à le Babetidia, ce président congolais, il y a Brazzaville, à Sombela, on place ça, il y a précisément. On est dans la République, on peut se parler à Kolobalsos. On est dans la République, métro République. Maintenant, on a tous les Congolais. Tous les Congolais. Là, ça, on a précisément comme on est. La Mecque. La Mecque. Ouais, la Mecque. Donc, la Mecque, la Mecque, la maison des étudiants et élèves congolais, comme on a la Mecque. Et ça qui précisément à Nini. La Mecque est depuis les années 60. Moto à Sombango est là qui président Youlou. Premier président il y a Congo Brazzaville, il y a Somba place Ouana. Donc c'était pour des maisons des étudiants et élèves congolais. Et là qui a la métro République. Et même il y a Tati Tangola qui est Tati dans la chaîne donc côté Ouana. Donc il y a qui Rue Béranger. Oui. Il y avait Café Béranger. La Mecque, Tati, la chaîne. Dans il y a années 80. Bon, en 83, quand on a la Mecque, après, c'est comme Kanzana. En fait, la Mecque est là qui, quoi, il y a rencontre. Dans le Congolais, il y a Kin. Entre parenthèses, Zahiroa. Dans le qui Bango Balaki na place, il y a rencontre, et là qui, na convention, la gare de l'Est, et puis, na Lumière. Congolais, il y a Brazza, il y a la Mecque. Nakatio Momke, on a Château Rouge, non, il existe. Oh, ça doit il y avait seulement 2 boutiques, il y a Bakobo, il y avait seulement 2 boutiques. Château Rouge, en fait, il y a ma partie, il y a dit, marché, il y a Bindele, il y a Ngombe, Bambisi. Il y avait seulement 2 boutiques, il y a Bandinga, Bangobakoteka, Wax, c'est tout. Château Rouge, il y a Kassika. Oui, comme je dis, il y a Kassika. Tant on a battu tout, battu juste. Il y a quitté le lot, battu la bonne. Parce que le mouvement est là qui va faire ce voilà. Ce que tant on va gagner la Mecque, va Congolais à Brazza, va y aller dans château d'eau. Voilà l'histoire. Ok. Oui. Congolais Brazza, là va gagner la Mecque, va y aller parce que place il y a rencontre de la société, va y aller dans château d'eau. Dans château d'eau. Qui est vraiment les leaders dans ma solo on a tout on a ngamba quoi ça. Ce que autant qu'il y a 2 personnes. Vraiment ngamba Brazza leader a raté. Leader a raté parce que Mututu enfin comment je peux m'expliquer. Mututu a participé à la mouvement cassé. Ba vieux balaki toujours, ba vieux o ba ya liboso, ba que net ba vieux mystère. Le mystère, du bac. Vieux mystère ali la femme mystère. Oui, la femme mystère ali le koko waya. Mais bango nakata ya mouvement ngamba Brazza balaki déjà. Mais il est né à Kinshasa. Dans Congolais Brazzaville mais à Botamina. Nanakin net nga
na bota va na kin donc to ya c'est quoi Brazza tant que tu m'as bien ba Brazza tu vois qui na Brazza vraiment donc même moto a même comme ya sap na quatre mouvement c'est l'enfant mystère yene mta ina babilamba combo ya sap combo sap yem ta pesa oui yem ta mango na fin 79 après que na Brazza que ça la boutique Safari 1881 voilà oh no teka take ki kushi yango wana ndesa akena solo ni na Brazzaville na Brazza voilà bon moi historique ba congolais ya Brazza na ba congolais kin ba sangana ndenge ni ba congolais kin pan makama fort ba sangana pan na la Mecque yaka après ba sangana et pas ya venanga moko ko sita John ali le ka koko waya na Montreux John Lipop azanvi te akufa son âme son âme donc yé akufa na Montreux ba ba na kuna akina ba pesi na ye Deps de baba lek na ye Mazuka Piako Color tout ça là un jour nakata métro Color akoleka amone siko ba kinois ba ko nakata ba système kaka ya Zadibo voilà akutani ba sa connaissance le but ka non on ngana na Montreux on a ba noir ya raconter à l'époque ya ko compter c'est ma pesa bon siko adresse akena siko yo balande siko et pas ya John à partir ya John wana et ya siko parce que comme ya ko beta guitare akina ba massa déjà na kala balita bembo nde bata massa ko ba musicien sa siko yo et pas ya John John wana akuna na Kin il est né à Kinshasa nyaka yebiye depuis Kin mais avec moi na Brazzaville mais nda botama na Kin parents voilà quand ba nyoko soba na puto ba petit biso ko ba mazuko bide biso za kaminga pa ya na biso John tomba ke kuna ba nyoko soba moni John oh to yebenit do ba yibana o depuis Kin c'est là où ndenge alobi bato bikolata na période wana bato bakolata Mazuka Piako bamulele banani bakokende pa ya John parce que nyaka siko azwi connaissance na bato wana nyonso tu bamemi na la Mecque dans la Mecque Sima nani au grand prêtre mosusu Paris wana ake soko vrai bras droit ya Nyarka parce que il a le formateur président solo il est Brazzavillois né à Kinshasa donc ba yebana de poupée Kinshasa depuis Brazza voilà depuis Brazza si en fait il y a c'est un vrai c'est pour voyer maintenant ça la Brazzaville Kinshasa oui azakoya parce que forme mosusu ya na Brazza mosusu na Kin net biso to kena Kin to somi ba forme to koteka na Brazza to lati to teki et nous sommes bauti Kin ba ko na Brazza ba sombi ozo ma donc yaki ba échange tout ça là il y a net awa batimi ba kena Italie musu ba kena Allemagne musu ba kena soko Belgique voilà quoi nyako za lingati que ça na Brazza za mboka na ye soit que na Brazza za étranger te pour bazamba lupango kuna vous comprenez y a tout qui ça Brazza mboka moko wana tango zolo bono kan sama masana bombele badada mushete ba Fabrice mushete dans en tout cas aux qui vont la histoire de mboka za ba mabele ngati yango comme ngati yango wana na Brazza ye na Kinshasa ye dans sa frontière sans frontière si quoi à partir de mon no imba Kinshasa Brazza une mboka moko si ba idée wana ndi osala ki idée wana nande musolo ba ke na ke na poto ko sisa di solo ya ba koko na ba kolon nakati mo mke koko wa ye tanga obi mba wanzimbo bon watponi bandolo ba ke yemda basala lokolo ba bebisa moi jeunesse mais ya bana ko pesa dia batu ba lignée ko yembela dia batu vie quand justement il n'est pas ça garçon moko c'est garçon moko timide donc pour s'exprimer bien il fallait kaka yemba vous comprenez vous voyez pas gaming était assez que timide il n'est pas ça timide de naissance donc pour le ballon bouillé c'est un peu difficile. Donc Nzamba peut ça grâce à comme ça compositeur. Donc nous sommes pas dans Nzemulaye, ils ont idée de nga ko sala.
makambo ya na osala yango la s'exprime yango la banze mona ye nyonso no yoka kawana mais na histoire tout wana moko nango ezali kula mambo vous comprendre kula mambo muta sala nyarkos donc yango na oyo mortaliser toujours on vient na ye c'est que il y a des reconnaissants en fait même nyarkos on est obligé mutu so reconnaissant la mokilité on vivre comment azaki difficile à revivre na bateau bien non zaka timidité kaka soko yebi boko sala bien soko yebi te wana yo mutoko so ba aider oh ando boudé bateau so yebi to so tazaki mais c'est soko yebi mutu te oyeka kaka mbote so na ye place na moni ye azana bateau parce bateau na mbote mais so na place na moni ye te na moni mutu te mais na yo place na mbote to so la nini yaza muta bongo te muto yebite ata ko il faut yeba ipopesa mbote zena msote makama Adrien banze moni aloba moi bon aloba ya pesa ba jeune moi ido aloba baninga ba sepeliti na ba yebite Kinshasa Brazza ezali mboka moko poto ezali paradis te lata kozanga pa yo akotaka mbongo te kozanga pa kwachaka mutu te ndako ya loba yango te do mutu lobi likambo nene ngwana yo nzaza capable kosala yango te ese ni akosa tika tanda ndako te ko sekate ko wa tanu na ninga bete po aza prêtre mais skoyo ba ekenda ba vexer belé ba aya na ye atike loko te tout ça mais eza na bien moni biso sko ba ndako ya ninga kotonga il faut ça la bambula ba belé potonga po ya monaka ba château ya monaka ba bandako te maison ya monaka ba maison te ya ba château ya monaka vina tonga château ya chambre na isa na piscine ba revenir yango chambre donc et ça makati muto mona on est grave mais bato sala ngo bazali bato sala biloko wana mitango nyoko sa ko loba bozo mona ngo yenyenga non soki azwaki ide wana mpo atangi mikanda atangi balivre amoni bato mosusu basala yango donc lui aussi il est capable mutu mosusu andima akosoma voiture na mokili te nantoki na lisasa siko yende akita na Porsche na kisasa yaki est-ce que azaki congolais bosso ba Porsche à l'époque non à l'époque ezaki mokili bosso te Valence azaki na Porsche petit na ye Moutanière-Cos Valencia akende sikosi na Mauritanie asoma Porsche nyako asoma Porsche mais nde na poto awa na milieu na biso mutali boso aza na Mercedes Mercos awa na poto na milieu na biso senior surtout batutu na milieu na biso monsieur ba ya après monsieur ya après na tango na bango balagite ba monsieur monsieur bagete musicien akobanga parisien musicien akobanga mutaforme tango musicien autakine ou bien outi surtout min kin tango azoya ana sima mutaforme pona mutaforme apese moi ilamba bino wa monsieur moi muke bondene baluka ke mona poto akomine bureau ya musicien siko sala yelo ni sala bangulu bayebele da bangulu nde bato ba masuko yo ideologie wana ki ya na soko ba musicien na sima akomine ko lambela musicien mais musicien po ba yemba po ba boka ye mais musicien ki na sima et la ba wemba bango to ba pauvre Kester badan ba evolo ko bango to ba na sima et ba parisien bakina sima donc pendant que toi moi il faut parisien pesa ye mais bien sûr à cause ça jamais na permis na passer à zo passer dans Ntunga mbote hein bien coiffé bien habillé donc bangulu dem bien sûr siko mongulu utaka mongulu moi différence la mongulu utaka mais kasi ngulu ya le ngulu basoko yo bato oyo ba mission ba ko mema voilà donc bon quoi ça honnête bana ya ba musicien mais un vrai parigo parisien solo na tango wana musicien ana sima mais ça quoi jamais le bosso ya parisien impossible jamais de la vie koko yeyo il faut la vérité koko yo confirmer en malobi mais si bien sûr parce que n'est-ce biso zana beaucoup suka ye beaucoup suka ye to dakise ba petit to vigile tala ba lek no bango boyo baningo pesa ye ilamba ba pesier ezo comprendre tout tu na nzela
pour surtout tu l'enzela te peut-être utala été vous comprenez c'est comme on dit quoi bascula ngo bascula poto et bascula parce que bah toi comme où est ça car va lancer à commencer n'importe quoi pour balancer koko donc on passe à libanga est-ce que libanga faisait importance à vie moto libanga libanga koyemba libanga bon comme et bandi les lotés hein libanga ba dédicace et bandi les lotés papa pour le kamba ba wendo ayemba baninga ne engombe na wendo tongosa engombe na wendo tongosa bakali bayemba ba dame kolonga ba mistra bango bakali bayemba bana mida ba masco tout ça ba masco donc bandi kala mais ce que biso nde tukomo komisa na ninga mabe ninge na yembi yo yekuna pa yapesa mbongo po bayemba ngai mais où bazana ba société ce que bazana ba société na ye eza sengo donc na bit il faut de koyemba na bit mais bino siko ba dédicace les équipes ba mi ba musicien biso ba master c'est ça biso ba master donc dans une société na ko na studio te na zala te ba otika parce que ça mista vous comprenez donc bangulu ba bouleve lelo batu bayina makambo belé ko pesa ba mbongo kusumba soki nini bon des autres de côté bon mona moto azana na conception na ye hein alinga sa influence na quartier witi hein ok biso za ndikambo wana te je to sala biso kapuna bana poto na moni to comme biso poste gauchité na ebité loni na tuni binoté bien na ko bakisa na ebité est-ce que eloko wana tango sala ngo bosenga mo soutien na gouvernement bien bosala encore na ki amitié kaka bino na bino ba non net na braza ba petit saper ouais braza so nga sala ngo ba kutana ta mususu na ba responsable mususu pour ba aider bango financièrement vous comprenez ba petit braza bon banu ya sasa banu ya kisasa bazana bat na bango loka ba Zakari loka pa ba griffe oui bazana basala kama staff na bango faut pas qu'il na cimetière vous comprenez ba sala hommage na ya Cosmo Fleur et ça ka plaisir hein ngama kama ndingo na dinga yango wana na c'est pas na petit akina c'est pas ba sapela kinda sapela braza la c'est parce que oya ki braza ba kata kanga mba ko tela cimetière na Nyakos ba tiki fleur basa batamboli basali bafoli na bango voilà l'amour obiso lingi na jeunesse lelo bosangani événement wana mzesangisa bato koko na kacho momke est-ce que ne bimania ko sozaka c'est ça non na kitenga na poto OK ozaka wana ozaka na poto tango ya kufa awa oui après bembe nae ekenda kisasa oui pour na mona penga za kisasa wana to kola na moni ba posa vilwa na sira kolanga déjà ba uti bengambu ba sabe défilé na ye banga na longwa na kenda ti ba lele na chose Saint Joseph na matungi wana moni bata plaza ba yi oui siko ye po ni ba posa vilwa ndo linga mingi mais parce que mutabi kitendi et la frontière kitendi la frontière te bango kuna ba jija ba nyanke wana anata kitoko vous comprenez donc bato basepelaka na ye na ndenge na ye wana bato balingi surtout mingi mpena idéologie ya côté banzembo idéologie wana donc ekotela mpe bato vata kovata bakombo ya kobelelaka bilamba banini tosala bokombo bata braza bata kine na mandamu ya ngola balinga sikoyo forme donc ekoma sikoyo socle moko boye ya batutu forme eyali internationale eya te okaka kino mpe braza ou bien non eyali internationale donc sikoyo Paris nde eyali sikoyo capitale ya la mode okutano Italie okutano wapi capitale ya la mode eyali awa na Paris. Voilà. Merci to comme na suka mamita sobola i koko tsingila na Bruxelles na bosani yote nani badi banga na Bruxelles Jacques Lungu na bosani yote Gelo Beloko Igelu Sasu Papi Ged Dada Mushete Fabrice Mushete to sangana kaka ko sangana ligi ko bona to beta ma histoire ya moi ya vina ngati ngana mona mumbele bana mumbele na pesi bilombote bana lemba pe na pesi bilombote est-ce que ni encore mutasala la Firenze
nyonga sala filinzi Oui. nyokuna sala est-ce que filinzi nakati mo bato batikali baota la biso est-ce que bango ba reconnaître que mais yebi yango mutu to yebi yango Wana kwa liboma. muni expliquer te Wana kwa liboma. La Firenze, ça veut dire Florence na frontière. Et il y a une ville, il y a Italie. Ceux qui ont été France, au commence sur la frontière, il y a Mondane. Ceux qui ont été en Italie, au commence sur Bologna. Après Florence, la Firenze. Et il y a des villes, il y a une ville à Mouké, il y a mon ennemi mais forme au Yazawana, il y a Kosakanate. Avant, au côté de Milan, où les personnes n'ont la Firenze. Voilà. Donc la Firenze, ça veut dire Florence en français. Il y a l'idéologie. Firenze. Attends, il y a gira kende wana kufa. Il y a bien solo. Ape manape. Il y a un grand prêtre. Toko bossa nate. merci Ayebi. dans la Firenze ndenge tika na mona vie nanga bango dokotia franco Ezali ni délire ça seigneur cause. Ba egeto yeye. Ba manager. manager ba chama photo Bana tu yali. Yango asa mo photo. Franck Fola Fola mo photo foi yebake. Nyarka. Hein mo photo foi yebake. Hollande o Le 15 autres salles comme manière cause. Événement mon autre salle. To sangana. Donc il y a toute ma contribution pour tout ça la messe, pour tout quelque part. Je vais peut-être une foyer. merci invitation Autour de la belle question, je vais répondre un peu. Je vais me souvenir qu'il y a cause de n'engue bango bazali pour explorer peu. N'engue nini, il y a cause azalaki. Vous comprenez? Fian ya ko c'est beaucoup tananaï Ah Mati oui, tous les jours, chaque jour. dans chaque Je jour parle de Paris, azalaki souvent. on peut ça message kuna bana ki ba Hollande peut ça fait comme exact pour Paris azalaki mingi na mwana Mati. Gianni Versace, wana mwana nyelkos. Paris ndé ligue na biso donc ba bread droit nyelkos. Paris. Donc il y a ça na mwana chaque jour. Soit so na mwana pesa un message, soit di kambu to kotini biso 3, to so na mwana. Donc mwana za na bien. d'abord soutenir ba conseil Tout. Mwana za bien. Bon yo moko yebi mokileza ka bongo. Tel moment te butaka kitaka. Du moment na père na tamu so boy. Non ça bien. Ça bien. Je vais tout coûter en étant son temps. donc moi na moko e pour fanga chatika yona Yowana. merci vraiment Yangona leki na sepeli mingi na interview sa lebiso. merci Pour ça na veille ya makamba Adrien. Bon nous surtout. Baningo participer. Na anniversaire Adrien en février. To bengana. Surtout ka tarubu wange Gimisho. Ba papo to bengana ba Paris to bengana to kutana. Ezandi biso na bango muntu ko osala likambo po batu baya. Mais n'ayez pas que message yo bakoya. Sans oublier Pauline Zokeri. Sans oublier Zoé la Congolaise. Donc wana baza ba sœur na biso na kati ya mboko. Vous comprenez? Donc on a bango on peut savoir message on a bango tout le temps. Zokeri Zoé la Congolaise, on a bango de temps en temps. Donc bango to téléphone to salisani matanga to kutani likamba mariage to kutani nyoso wana nyako so tekela biso bulu wana to zalaka vous comprenez pour beto la trabilamba kitendi c'est la division te ba critique ka mutu te pona kitendi so mutu wa critique mutu kitendi te on la tikitoko yo mo tu sens que là t'es bien. So ba tu commission merci. Ba wole sakapete. Ba wole sakate. Wole sampifo non. Non. Yawa ndiko saka baninga ba sepela tina ba yebite. ay mila banana Ba budama. En tout cas plaisir en tout cas c'est pas une interview. Non ngana c'est pas trop good c'est pas minga parce que nenge GPS lekinanga to kutene par hasard no console donc pour no console GPS donc confiati ka trop nenge to kutani ne to kuteka muni makamanga ngizali ezaka ne tester yepa yaki patananga yepo yaki ne to yokanaki siko to saili kam en tout cas to se compléter en tout cas la CPL va interview biso ça émission pour la base non ça émission nous taille pas moi histoire apporte moi quelque chose ce que mutu azana doute na likambu soka bengi yo
à côté d'autres, il y a le Bisso, de développeurs. Merci. Ils sont là, Ils sont moulés, mais les 15 février, il y a qu'un, aux Omiko, on va pas libre parole. Non, ça non. Il y a religion qui t'a dit, et notamment dans la ville, il y a 5 morts. Il y a 5 morts. Voilà, on a quoi si avant. Il y a 5 morts. Ce qu'on a fait, à Champigny. Dans la ville, il y a Champigny. Donc, c'est quand même on va. Voilà. Il faut que la religion qui t'a dit, dans la ville, il y a 5 morts. Ce qu'on a fait, dernier demeure, il y a Champigny. Tant que le 10 wana malamoko batutu veille premier veille et c'est là qui nanda ko na Champigny koko ya benga batutu batubaki liboso ko na koko ya biso ba vieux beaucoup alaki abatade ilolo ba mère malou mère malou personne même malou parce que mère malou un jour yé alaki parce que yé wana no tant bazo ya ko faut mère na mopanzi parce que yé na côté bas c'est yé c'est qui makambo ya on a souka interview comme na souka mère il jamais trop tard. Merci. Voilà. Donc moi mbote na bato ba yebi watalo na braza partout na ça wapi bon na braza bambote pona batutu oyo ba yebenga ba bus za kuna na kina baza ko te belé bambote na bino na Paris bon le sako déjà pas ya Paris parisien na ko l'histoire autre belé sikoyo Blanchard le sako à Londres Jean Bakoukas Yemoko habilleur de tous les temps et Mapo Zokere Motema Nanga Zoé la Congolaise Magui Edith Yeye Baza côté belé donc vraiment ba oya tangi ba comboter bolim sanga parce que bon tala kama kabonde ça là donc vraiment ngamoko ndoko sene kembe GPS tout terrain bon voilà quoi point va bien GPS parce que là ça bazela makabe belé donc histoire na yiba ko de A Z makabe belé voilà la monument donc ils sont allés koko ya tout ça monté ici na ko pesa ba sapere ya makele ya talangai ya ba Congo ya Mongali ya Wenze ya ba Congo ya Kisasa petit na bisona ni papa griffe na ba léopard de la SAP mote mine de léopard de la SAP ba mbenga bina Kisasa donc tokokutana mais di kambu ya tendi o nyaka tikeli bino bo continuer yango faut bambule zo kende biso pe bambule zo kende mais bino bozo ko ya bo continuer solo wana alors ba kaka te kola tate alors ba ki za ne pas écouter kambongo ne pas yakolada vous comprenez merci Koko Waya na moto comme so asuka na vata mo staff na ngai oncle nga Alpha Karamba o masola bana puta kala yango na kanisi yo pe lisusu o amona puta kala na bosanité mama Karine Chomba na Belgique na peso mbote précisément na Bruxelles vena nga vesa bilandi là na peso mbote merci n'appelle na yo batutu balinga te dimola te lobela visa na pona bino papi gen mon ami leki na nga te iloko samba na Lyon mobala ta ya Naomi papa na Alex na peso mbote dans bo zapete Rich Bilonda na Saint-Olomone oncle Eric Polo na peso mbote ma fille Ange Victoria na peso mbote vous a pété à suivre à la prochaine. Bye. Toro Beravi, Sito ya papi gere. Toro Beravi, Eza sita soro penza. Toro Beravi, Sito ya papi. Les optiques biso na biso chez Vieux Sims, nyonso ezali. Soki boye na bana na ba papa na ba mama na koko do a to sepela solution nyonso awa ezali nyonso ezali donc ça veut dire ezali nyonso eza pas de Sims toko gaz na gaz live non il a une autre la carte ville à Lyon chez biso na biso avec papi gain to le bébé donc papi gain au Paris pour ça ma sona ta ville à Lyon moi toi na exotique à ville à Lyon il y a bébé dans gaz na la quoi ici comme donc c'est que ma va bien
gaz à présence à d'abord on a des membres donc il y a au moins pas bien dans le milieu gaz na gaz à l'ail quand à terrain quoi na et surtout qu'il y a vie na biso o vie na biso ça na mboka lolo na mboka soko usimba soko le awa tete comme on a dit c'est moi qui ça fait du de Lyon alors toi na biso à Kata Lyon donc soko le qui a dit donc ça veut dire o yaki na Lyon te ben again Blaise Fashion le mot évidemment ya la biso yango nde makambo nayaka tout le temps tolaka po eloko oyo toyebi yango ndenge ekendaka moko mobimba ya Lyon bayebi de biso oyo na biso mpe bakoya mbo kitoko makambo tu kitoko biloko to alango besoin biloko na biso oyo yaki nauta ekini biloko yango kaka yango nazolia yango. Com tanto prazer, tanto orgulho, mais uma vez Gianni Dindel, representante de Lyon. Estamos aqui a compartilhar aqui o facto, o efeito fatiático dos factos em si, num espaço tão delicioso, Biso na Biso, que está a pode estar a comparecer. Biso na Biso, ngai awa, o que ninguém bande conhece balobi, Biso na Biso, awa polémique ezalaka te, awa pe bato ndenge ya bien. Donc biloko nyonso ya mboka ezali ngambo na utaki na ba marchandise donc awa biloko ezangaka te année prochaine 10 ans na biso en tout cas nzambe aza malamu mais secret na biso ezali koyeba musala kozala sérieux na musala korespecte bandeko koyeba kosola bien wana ezali secret ya biso na biso ngai nana mingi oloba te nazali kozela bino oya musadomema musala liboso nzambe asunga bino.